Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa lelo ezali mokolo monene. Il y a le 15 septembre 2024. Il y a solo to uti bipai na bipai. Toyeko célébrer. Mbotama na yo nzambe na biso depuis le 12 septembre. Topesio merci na nyonso eleki kati na esika oyo jusqu'en ce moment précis. Tango ekoki nzambe na ngai. Batei biso tikete matei ezo esika kati na mitema na biso. Zala na biso ti tokosilisa programme na biso yo moko tambisa biso ndenge molimo na yo ezali. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Belgique oye. Oye. Belgique oye. Oye. Belgique oye. 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 Source de l'Église qui magiste en Europe. Source de l'Église kimbaniste en Europe. Avant de donner mon message, je voudrais d'abord m'adresser à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Excellence, je n'ai vraiment pas grand-chose à vous dire. Tout d'abord, vous nous avez honorés d'être venus partager la foi chrétienne avec nous. Et vous l'avez souligné que c'était pour la première fois que vous assistez à un culte kimbaniste. Pour moi, vous n'êtes pas étranger, parce que tout Africain est l'enfant de Tata Kimbangu. Parce que cet homme a beaucoup souffert pour l'Afrique, pour ne pas dire pour les 4 coins du monde. Et de surcroît, vous êtes Congolais. Je crois bien que vous connaissez un peu l'histoire du kimbangisme, où vous avez entendu parler de cet homme qui a beaucoup fait pour ce pays, pour que l'Afrique soit développée comme elle l'est aujourd'hui. Donc, chaque fois que votre agenda vous le permettra, vous serez toujours le bienvenu parmi nous. Je vous remercie. Kimbangisme oye! La Belgique oye! Source oye! Tata na ba maman balobeza mingi te tango na biso ekomi musika. Le 12 septembre toyebi histoire ya papa Simon Kimbangu abotamaki aye kovanda kati na bato. Biso tobenge nani? Nzambe. Tobenge Nzambe ya? Tobenge Nzambe mpona nini? Il y a des réponses. Ah, voilà. Misala na ye oyo ya salaki. Prédilection na ye nyonso alobaki le 10 septembre na Mbanza-Nsanda. Toyebi histoire ya papa Simon Kimbangu. Le 6 juin 1921. Il fallait bakangaye. On a bokende musika te le 6 avril nde ezalaki début ya ministère na ye. Ala musibi bembe toyebi yango. Apesi la vue aux aveugles, a télévision ba paralytique et ainsi de suite. Ba maladie et silaki. Pendant 9 ans, liwa ezalaki lisusu te. Est-ce que le micro est bien? Justement, je pensais que merci. Le 6 juin, il fallait m'arrêter papa Simon Kimbangu. Toyebi histoire. Quand était envahi par des militaires belges. Mais Toyebi, ce qui s'était passé. Akeko s'est réfugié dans Mbanza-Nsanda et le 10 septembre,
Mayeya Lobaki. Alobi, l'homme noir a kokoma mundele et mundele a kokoma mutumwili. Toyoka kato, toyoka kate. Toyoka. Mais je crois que beaucoup n'avaient pas compris dans quel sens il avait dit ça. Et Lelo Oyo, à l'époque, Batu Bazaki Kotambo Sabiso Banani, Mindele, hein? Mais l'homme blanc deviendra noir. Lelo Oyo, Tokoma na ba président Batumouidu, ba ministre na biso moko, et ba ambassadeur na biso moko. Bisika nyonso Batumouidu a Telemi. Na 60 ans de son indépendance, l'Afrique nyonso bazwaki indépendance. Imbangis Moye. Mais qui était cet homme? Moutouazan a kati ya prison. La prison, même ici en Europe, c'est fermé de l'extérieur. Donc, tant que tu n'as pas droit d'ailleurs pour te cocater. Parce que Bazali, Oyo Bayaka, Bakani prison, Bakena clé na bango. Mais cet homme sortait pour aller rendre visite à sa famille en Kamba, de Lubumbashi, à plus de 2000 km de Nkamba. Et cet homme sortait sans que Moutombo naye accueilli tali famille naye aye kozonga. Moutombo zalaki nani? Baye le 6 avril bakangaye et le 6 juin pardon. Alobi lelo boko kangangaite parce que il avait déjà tout préparé. À Kenambanza Sanda le 10 septembre, Oyasala qui lettre naye défi. Alobaki makambo ebele le 10 septembre na Mbanza Sanda. Et tomoni makambo yango nyonso alobaki yango esalemi. Tango azali kozonga na Nkamba parce que na programme na ye asalaki ete le 12 septembre, mokolo ya mbotama na ye, nde yango bakokanga ye. Tobengi Nzambe. Makambo ezali ebele. Apesaki mokolo na ye ya kokufa. Na l'heure, na jour. Toyoka to toyoka te. Bakoko na biso, ils ont vécu ça. Donc tobengi Nzambe. Oya sali mokili. Batata na ba maman. 30 ans de prison. Qu'avait-il fait pour mériter ça? Et dans le 10 septembre, Alobaki n'a même eu nos pouvoirs politiques, scientifiques et spirituels. Mon collègue, ce qui est coquille et coco sam. Et ça, vous êtes, il y a un zali kozela. Il y a un batata na ba maman. Par côté, il y a un tous les dimanches, nous avons un culte. Na soirée, na ba culte na biso matino. Bazali côté ya biso. Toto samutuana. To landa ndenga zali kosenga biso. Totika mabe to sala malamu. Il y a lobby, les 4 coins du monde lui appartient. Total oya kosala. Parce que makabunyo soloba tozali komona yango. Moko ya monene tikali. Tokomona to tokomona te. Batata na ba maman. Totambola kaka na solo. Tozala bana na botosi. Toto sandenga zali kosenga biso. Lelo tozana mokonzi ya bule na Nkamba. Azali kotindela biso ba message. Totika mabe tosala malamu. Parce qu'il va y avoir un bouleversement. Namokili. Eko sale matu, eko sale mate. Ah, batata na ba maman. Ba yebisanga makambo boni. 10. 10, hein? Oui. Namoni boni. Nana. Etikali boni. Moko.
ça va se réaliser, qu'on le veuille ou pas. Tovandina nzambe batata na ba maman. Mais tozali koyeba te. L'homme blanc deviendra noir. Tozwa ki yango na ba sens ebele. Mais azalaki mingi pe koloba na biso na parabole. Tomoni ba président na biso. Ba konzi na biso lelo bazali kotambusa biso. Bazali bato mwidu. Tozwi indépendance. Tozwi indépendance batata na ba maman. Grâce à cet homme qui s'est donné corps et âme, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa femme et ses enfants. Personne d'entre nous a souffert comme cet homme. Le plus vieux prisonnier politique. Tant au président Mandela, ça lui 27 ans. Batobake kolobana papa Ndiangenda. Balobiye pas qu'on ça 30 ans. Papa Lobi, je ne veux pas qu'on le compare à mon père. Mon père a fait 30 ans pour une bonne cause. Batata na ba maman. To quand ça passe à bakoko na biso. C'est vrai. Et là, comme on est la salle, il y a votre ça aura plus de valeur. Que oyo yo moko mutu muindo sali. Mais totoni na ba savant. Mais là, comment que ça ni biso. Il y a une réalisation mingi. N'a me limité. Parce que on doit reconnaître qui est cet homme. Kimbagis moye. Il y a wana batata na ba maman. Tokolo ba mingi te. Lelo tozali na molulu, il y a le 12 septembre. Mokolo oyo nzamba lo bakitikana kitana vanda kati na batu pona te ya bango. Tozalaki na biso batu pamba. Tozala lokola bana Israël te. Ba moni passe en Égypte. Mais tango nzamba décidaki. Moïse aye akoli toyebesika ya kolaki. A utilisé Moïse pour y kobimisa bango na boumbu metambo babimi bakomi na nzela babosani pasio bazalaki na yango biso tozala lokola bango te bakoko na biso bamoni pasi tokanisaka pasi ya bakoko na biso bautaki kotelemisa bana ya nkole awa toyoka masolo ebele nga mpe naza mwana nkole eza boye te yango wana batata na nga na bamama na nga totambola na solo. Lelo toye potosala misala. Papa yebike Yaya azali na Belgique. Et pas une source de source yali. Et pas na poto mobimba. C'est vrai que l'ingombe bandaki na Suisse. Slogan na bino bolobaka e bandaki awa na Belgique. Oui na kwa puyango muke. Parce que bandi na Suisse, bipayi to vandaki. Mais tant que tolongwe Suisse to ye Belgique, musale lali. Awande ye ko telema. Na 1978, tozwaki délégation. Il y a son éminence Diengenda Kuntima avec 244 passagers. Tokimbangiste bayaki na Belgique. Belgique oye! Et tozwaka occasion. Il y a communion. Au moins une chance, c'est ça la Belgique. Belgique, oye. Source de source, oye. Tozali lelo na musala. Excellence, bamo bazala kana tomingite. Vraiment, il y a fadona na yebi ba téléphone za ko kwela ye. Parce que il représente le président de la République ici en Belgique. Et ça a été, hein? Toyebi makambwana, poto vivaki yango. Yangwana total atanaye. Et ceux qui to sali musala noki yepe atala ndenge biso to sali laka musala na biso. Parce que le c'est pour la première fois aye ko assister na culte na biso. Biso to sali na bolingo mibeko pe misala. Papa Zakozela, docteur wana photo si lisayango.
Et aussi la toque aussi la terre. Belgique, oye. Ah, ceux qui m'ont abîmé n'a plus de 100 €. Moussala pesili na yango. Papa Zakozé là. Toko yamba mokili mobimba. Tonzi marayangote. Mais qui vivra verra. Tout ce que papa m'a dit, j'ai vécu tout sauf une seule chose qui reste. Sur 10, Namoni 9. Maman, voilà, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, dans les jours à venir, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va arriver. Et j'ai tout vu, il me reste une seule chose que nous attendons tous. Imbagis moye, oyo matei bisoto bomba peto salela, po mokolo ya suka to zakobik samana komo ya tata mwana pe tata molimo songo. Amen. Tika to yamba maloba. Oye pesa meli biso na komisa tata mwana pe tata molimo songo. Na kombo tata mwana pe molimo songo. Merci.